bino nde baotekela bino mboka na vis-à-vis me baminere wana ntango ezobima bride si ezokende na mboka bapaya si lelo oyo bachinois batekela bino mikate te baza bapaya bachinois baa na babutike ya detail te baza bapaya loi ezoexiste sikoyo wana bateki mboka na bapaya te ozomona koteka oyo ya vis-à-vis kaka boye oyo mbongo mpe ezomona na chinois afongoli mpe abeti yo congolais mbata wana eloka koloba na ye te afongoli mpe magasin balibane batondi baindien batondi bakokoteka na detail te me bazoteka na detail wana ya koteka mboka te ekonomi nyonso ya na maboko na bango na detail nani ateki mboka bango babengi bapitadiki baye kolakisa bango mpe ke mashine ya vote wana ekosalama te eza mashine ya mabe me na invitation na bango moko batiaki bango baya pourquoi kobenga su bapaya mpo bozwa poi bango moko bazotambola na monde entier ntongo midi mpoka baya libanda na kati ya bavio bafrais de mission batambolelaka nini soki baye na mpoka bazoli population oyo souveraineté na bapoubele na bino bazala kolokota yango na union européenne ekomi souveraineté te mbongo na bango bozozwa biloko na bango nyonso bozozwa conseil nde bozoboya eloko ya ofele kaka mpo bayebisi bino ke eloko oyo eza mabe mende azoloba likambo akoteka mboka bino moko bolandaki mokolo mama mende akufaki na mboka na sankuru kuna mama ya mende so akufaki na sankuru mbele na ndimeli mende makambo alobaka nationalisme souveraineté efalai atya mama na ye kuna ye moko baoyo aye atie na poto baoyo aye bafandi awa nalobi ya baninga bofanda kuna totutaka bino masasi totutaka bino makofi tobomaka bino na nzala estce bozotu Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bandeko Balandi à Vision Plus TV, bonjour et bienvenue dans l'édition spéciale Duplex Otozon à Bongo chaque semaine. Na invité moko to solo la kanae makambo o Italie ya politique, Italie makambo ya mboka na biso République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, lelo à la plaisir to yambale sous honorable Francis Kalombo en duplex place Azali Azwami to solo kanae makambo oyo Italie mboka République démocratique du Congo. On a rappelé qu'Azali député national élu Yafuna, mon amboka, honorable Francis Kalombo Mbote. Mbote. Question à Liboso d'abord, Ezali Yaroye Lelo. Activité Ezalaki lobby ensemble Salaki, Ezalaki activité teneur nango Ezalaki nini en fait objectif. Merci beaucoup. Mais nous, quand Liboso n'a rappelé na peuple congolais, tout ça le 19 septembre, et ça anniversaire il y a Oesengi Kebiso Nyonso. Tokanisa bao ya biso oyo babomaki le 19 septembre bakufaki baza ba martyr monene eke tokoka kobosana bango te pamba te na liwana bango bazo espérer bazalaki ko espérer tina suka ke bao totikali toko continuer bituma po ba gagner yango na peuple congolais fayeba ke le 19 septembre ya lelo il faut bakanisa bango et puis bachara mituna bango ke bitumba cause oyo bao bakufaki babundelaka ti lelo tozwi na résultat nango te cause wana ti lelo ezali résolité donc mpona komémorer mémoire na bango po totika bango bakufa bakenda lofele te il faut totelema biso nyonso tokontinue bitumba bango bafutelango makila oyo bango bakufelela po ti lelo tozwi nano élection ya malamu te tozwi nano nzela ya malamu te. Donc déjà makanisa liboso eza na ba famille ya bao ba perda bao ya bango et aussi na ba victime ebele o batikali na ba pota bilembo bamsu ti lelo ba pota na nebika te bazo continuer kozwa ka ba soin makanisi na biso eza na d'abord et avant tout envers bango to yebisi famille to yebi ke bozo futa le plus cher oyo moto akoyi kofuta me bo futi yango mpona mboka et victoire nango ekozalaka soki mboka ese libéré soki démocratie o bango bakufela oyo bango bazokela oyo bao batikali na bilembo baza nango kaka soki to atteindre yango nde tokoloba ya solo tobundeli bango ya solo to honore bango na kanisi eza esengo mingi lelo ya bien mingi lelo to méditer sur le 19 septembre lelo mpe le 19 septembre toyoki bazo annoncer mais na kanisi mpona biso bacongolais faut tokanisa nde eloko wana mpona motuna na yo ensemble aye ko participer comme un parti politique mosusu la demande oyo to salaki opposition a salaki auprès ya ANC pour la que
ba expliquer bango situation ya Congo ndenge Congo ezokende en sorte que tozo sensibiliser monde entier pour être bato ba comprendre to uti wapi tozokende wapi et que tolingi nini mpona bien ya mboka na biso et nakanisi ba parti politique ba mouvement politique oyo ezalaki wana oyo pe salaki demande wana et que toalaki reçu na top 6 ya ANC Salamana Route. Donc, à 6 décisions au niveau ya secrétaire général, il y a ANC en personne à participer à la réunion, pe bayoki biso. Ou ezalaki plus, ou eza plus, il y a otiara mitou ya ba o bazola da biso, c'est peut-être la première fois que ANC a recevoir ba opposant. Donc, ba parti politique où ils ont représenté ba opposant d'habitude, bayambaka bato ya pouvoir bino mona bata PPRD balobaka lobaka, mais là pour la première fois bayambi opposition. Je crois que c'est un grand pas, faut tout louer na bato ba diriger opposition de nous que bazwaki honneur wana et que nakanisi efungwami. Et non seulement to yambama na ANC nakanisi même bango ba PPRD bayaka ba kutana gara ba ko soyi batu nini, mais botikala au mona ba bimisi communiquer. Mais pour na biso eza honneur munene que ANC non seulement yambi biso, non seulement ayoki biso, mais andimi biso pamba te poto na bilembo, andimi biso pamba te poto na lokuta te, andimi biso pamba te poto kolakisa bango eloko moko ndakisa moko toyebisi bango toliki machine à voter te, pamba te loi ya mboka na biso epekisi machine à voter. Balobi bien que article 237 terre il lobi que élection est au salama jamais na machine à voter, na vote électronique est interdit. Maintenant ngabandai ko zoba ba congolais na ebandeli alobi TTT eza vote électronique eza kaka machine à imprimer à charger ko ba kombo soki boni machine à voter aye ko charger machine à imprimer lelo bango mo ba ye ko passer aux AV ba komio ba résultat ekozala électroniquement et bimapé. Donc, ce qui est déjà résulté zone électronique, au moins il y a une réponse au bapesaki na bata IDPS et lobby na landa qui peut basengezi, à lobby même à qui plus loin. Pour nous le résultat par exemple, au lieu d'attendre 2 ou 3 mois, et on a le même jour. Pour ce qui résultat bimi le même jour. C'est que ba vote il y a ba bulletin à papier bazo zo babino, ba papier ba occupé en côté. Et le électronique nous te ça le même jour va proclamer lobby Cour suprême à consolider parce que le 12 septembre, le 12 janvier, le nouveau président a prêté serment. Donc, quelle rapidité, quelle vitesse. Donc, dans ma Cour constitutionnelle, il va balayer en haut, na papier. Donc, voilà pourquoi, tout le monde il y a ANC, tout l'action de l'embo nyonso, pour l'action de vote, on est électronique, pour la commune à Bango, otala maloba na bango moko, donc bazozo bande population bazozo ba monde entier eza machine à imprimer te. Alors et botala pe rapport oyo biloko na bango moko ba bendi. Donc voilà, donc objectif ya la ki wana, mais pour la conclure et loko pe sali esengo ya like bandimi biso pe bandimi basala communiquer. Rike ali sa sali communiquer pour la rappeler gouvernement na bango pas tenir compte ya makambo tolobi, pas peser au PP ya baninga mususu ya SADC pour que ba principe ya SADC ezala respecter na ba élection na Congo. Et lingoloba élection ezala libre, ezala démocratique et puis ezala inclusif et puis elle est na paix na kimia. Donc voilà, da communiquer na bango oyo ezala ki communiquer COVID otangi yango omoni ba relever yango botikala komona te. Ainsa yambi bato mususu asali ba communiquer na niveau ba komeli. C'est que entre vous, politiciens, quand même, c'est le rapport de force entre vous, politiciens. Aujourd'hui, balobi que bino bayi opposition to bato bozali ko sangana libanda ya mboka bozali ko kende pona ko teka mboko au Congo, c'est le porte-parole du gouvernement moto alobi bongo Lambert Mende Malanga et aujourd'hui déjà comme on a makambo oloba avec beaucoup d'admiration. Est-ce que c'est pas une position de faiblesse au bino bayi opposition bomi pesi déjà en termes d'abord il y a politique? Mais na kamwende bozolo ba makamba oteka mboka ke Mende alobi Mende azolo balikamba oteka mboka
bino moko bolandaki mokolo mama Mende akufaki na mboka na Sankuru kuna mama ya Mende so akufaki na Sankuru mbele na ndimeli Mende makambo ba nationalisme souveraineté fallait acha mama na ekuna ye moko ba oya ye ache na poto ba oya ye bafandi awa ala lobi ya baninga bofanda kuna to tutaka bino masasi to tutaka bino makofi to bomaka bino na nzala. Est-ce que vous trouvez normal bango moko babengisi balobi toboyi makambu ya ye moko na Lambert Mende toboyi mboka moko te pays étranger te to loko moko te ya ba étranger ekoki koya kokota na makambu na biso ya ba élection mais bango babengi ba britannique ba yeko lakisa bango peke ba Chine voter wana ko sala mate eza machine mabe mais l'invitation na bango moko ba tchaki bango baya pourquoi kobenga su ba papa ya po bozwa poa bango moko bazotambola na monde entier toko midi poko ba ali banda na kati ba vieux ba frère de mission batambolela nini soki ba yena poko bazoli population o souveraineté na ba poubelle na bino bazako lokutango na Union européenne ekomi souveraineté te mbongo na bango bozozwa biloko na bango nyonso bozozwa conseil nde bozoboya eloko ya ofele kaka mpo bayebisi bino ke eloko eza mabe te toke koteka mboka te biso tozosauve mboka bokondima biso te lelo me nakanisi lobi bokondima yango pamba te tozotambola mpo na intere ya mboka tozotambola mpo na biso te eloko ezangi biso lelo tolataka t-shirt Kabila umela bakotiela biso tapi rouge na njili wana tozoki pamba te GDO alataka Kabila umela ye wana bapesa ye na villa moto aboma bato alia bato alakisa bino na mitu ya bato bakondana ye à mort pour cannibalisme akima prison kokima na ye wana afandi à l'aise na bato na ye nyonso babima na prison bon wana nde eza bolingo ya mboka kolinga ya peuple tokorespecte peuple tokorespecte droit machine à voter tozotambola na monde entier parce que Congo a signé ba convention na bamboka wana Congo azali membre ya SADC aza membre ya ba organisme wana nyonso tozo sensibiliser bango pour tolakisa bango ke oyo ezosala lelo na mboka na biso eza ya mabe lelo le 19 septembre bato bakufaki oyo babomaki yaki bamindele oyo batondi na Congo balibanais baindien banani batondi na bachinois bakoma koteka na matembele na mikate bango nde babomaki to babomaki bakongolais oyo faut tokomomore aujourd'hui bon tobeta maboko tokepa ya bato wana toexplike bango bozokopere mais botala makambo ezoleka na mboka na biso oyebisa bango tolingi ndenge wana te. Alors, lelo, soki na makambo koloba lelo, so il faut vraiment toke na réel politique, ozali constitutionnaliste, ozali ebongo pe ozali pe avocat, oyebi mibeko, soki lelo il faut vraiment toke na réel politique, en réel politique entre l'opposition et la majorité, nani a teki mboka to nani a trahir le peuple. Merci beaucoup. Je crois que non seulement un juriste, mais un peu politologue, en dehors d'être politicien. Hein? Donc j'ai une licence en SPA. On a appelé politologue. Donc, oui. Na lobby pour le lobby car pour la juriste était. Et puis l'opportunité la question binas donc ça l'endenge ya politique. Au moni donc ticket il y a deux ali mais appelé au kakake, na s'appelle la diplôme na politique. Il y a science politique. Hein? Donc na appelle la licence na yango. Donc na appelle na droit pour na tangi ça rappel politique na appelle na droit ya loba sur le plan politique. Pe batu ya minene ba yo kangai. Pe batu ba oteka mboka. Eza banani eza bango batapu bana pouvoir la pesa par exemple moko uta kolanda makambo eleki ya ba mine na Kolwezi olanda kite discours la chef de l'état ezalaki 17 ans après o ba minere brité bimaka lisusu te na Congo alobi yango lelo te bolandi na discours mais Moïse Katumbi le 6 mars 2007 avait pris cette décision. Pas minéré brité ça a créé la classe moyenne. Après, si nous avons accueilli, nous avons le marché. Nous brité bani obima. Les autres ont eu à koloba na retard. Faut moyen ba mutala qui clairvoyant. Balobi asali discours awa pour bino ozo banana zote kamboka. Na zo la sabino ndeba oteke na bino mboka na vis à vis. Mais ba minéré wana tangezo bima brité. C'est zo que na mboka babaya. Si bakabeli bango yango sans qu'on soit valeur ajoutée pour les Congolais. Toujours crever dans Zala.
toujours kufa alors que tu as minéré belé bazo bimisa yango brut alors que bako créer la classe moyenne en ajoutant la valeur ajoutée ndenge à l'époque ya Moïse Katumbi asalaki na Katanga bato bakreaka bafour bakomaki korendre yango nini epuis ezobima embongo ezalaki komona na Katanga ekomaki ndenge ekomaki avec une classe moyenne mpona bongo mais tozeya ya mibale olandaki discours à chef de l'État à la nation si aprometaki bino alobi ke bakozwa loi mpona sous-traitance ezala kaka ezonga na bacongolais alors que eza déjà na loi mais lelo oyo bachinois batekela bino mikate te baza bapaya bachinois baa na baboutique ya détail te baza bapaya loi ezoexiste sikoyo wana bateki mboka na bapaya te ozomona koteka oyo ya vis-à-vis kaka boye oyo mbongo mpe ezomona na chinois afongoli mpe abeti yo congolais mbata wana eloka koloba na ye te afongoli mpe magasin balibanais batondi baindien batondi bako koteka na détail te mpe bazoteka na détail wana ya koteka mboka te ekonomi nyonso ya na maboko na bango na détail nani ateki mboka nani aprotege mboka bato bakoteka bango vis-à-vis mpe bozomona yango ntongo midi poko ezobima diama ya miba boyebisanga bakasa ye bakufi nzala bana na biso balaka na fierté oza kasa ye oza molubu alaka nini wana na fierté lelo bakoma bawewa mpo nini minere na biso diama na biso ekendaka libanda bamvwama bazomvwama chinois moto aza lelo na site ya miba chinois azwango azobimisa diama ezokende tozotala kaka boye tokufi nzala nalaka na mbujimai na yo kimawa tata moko ateki batola ndako na ye mpona ata alesa bana mpo mboka koliera te alongoli batole asala nini bana balingaki bakufa ozotuvango normal moto akomi bamiro eza kosepare bachambre bakomi kotaye babrike mpo ateka babrike ata moko mpo pasi eleki or mibe ezali babele ezali diame ezali ekendaka wapi epa bapaya te bazoteka yango te mbongo ezongaka wapi me bazoteka mboka bozomona bapesi bino nini balobi bakosala nini ya haut profond na mwanda bobeti maboko bapesa yango na nani na bapaya te bakabeli bango soki plus de 50 ans bakoexploita ngo saki ekongo azwa ye liputa wana ya koteka mboka te bazotekela bino mboka bozomona boye vis-à-vis boloba biso baopposition toteki yango na signature nini tozokende kosensibilize mpo tolakisa bango bazoteka mboka bazoboma mboka emboka ezokokufa epo soki basali ndenge wana basali mabeli me bango soki basali biloko na banorme nana kokritike bango nana kolobela bango me lokola bakoteka mboka na vis-à-vis boye bofandi mpe bozomona chinois atekeli yo mikata atekeli yo matembele oloba te oloba te eboko biloko ndenge wana boloba bateki mboka te bango baoteka mboka puiske mboka lelo eza occupé yo tangelanga société nini ya minene eza wana bamolo nyonso eza wana ya bapaya te bopesa bango bapesa bamolo wana bapaya biloko tu bapaya eya boteki mboka te bopesi bango botokoloba nini non fo tolamuka totala nani azoteka mboka eza biso te eza bango biso tozobundela nde mboka tozobundela mboka na bapropre moyen na biso eza na moyen ya leta te bango bazozwa moyen ya leta bazoteka mboka na bamoyen ya leta na bapropre moyen na biso tozosillonne monde mpona kosensibilize bato il faut être beaucoup minimum ya respect. Alors, lelo tokomi vraiment à quelques jours il y a élection. Selon ba analyste mosusu to ba congolais mosusu bato misusu bazali ko penser que la CENI aujourd'hui est vraiment prise en otage par ces régimes. Est-ce que c'est vrai vraiment to analyse moko indépendante hein na osenga na yo ko sala pona bato misusu bazali ko penser bon. Est-ce que c'est vrai? Mais vraiment, mais la CENI c'est le pouvoir. CENI ça ça le odini ça que pouvoir là. Exemple moko kala. Avant même CENI aloba. Muta majorité les kata ibisi bino bemba fo balongola atundwa le kanité. Est-ce que basali balongoli bemba te? Bata CENI bango moko. Utalaka ba enregistrement ba resa ba bata majorité te bazoba tocha machine à voter bondima yango ponini po machine sala ke yango nde boko gagner. Bolanda yango te. Si yaki complot la CENI te. Omona ba photo ya nanga e ba sengeji na kingakati te na réunion ya PPRD. Bolanda yango te. Bango tu ba bata se ba bata pouvoir soki lobi yango CENI asala. CENI akosala eloko mosusu te. Mais eloko na kati ya indépendance ya CENI, la CENI doit organiser les élections conformément à la loi. Loi et boyi machine à voter. Loi et ba disposition ébélé
ou avec la machine et vous allez vote fait à la secret à isoloir avec machine to éviter les bagosala secret au bon mabandé comme amutasé na ko voter pour l'entreprise britannique ndandenge lobby. Non, moi je pense que la CNI, non seulement la CNI Zaya baka pouvoir, la preuve ya souka, il fallait pas changer muta IDPS na CNI pour l'andi ya gotile no. Tant que pouvoir est beau, est-ce que va changer? Va changer était? Est-ce que CNI a changé? CNI a fandi a continué. Donc on dirait batumoko boye na boite. Rossi avant kufa. Article la message, peuple faut boye bagaya. Le peuple gagne toujours. Et le peuple faut continuer au bout d'après gagner. À regagner Pekaka. D'accord. Alors, Tokomina Souka entretien à Bissou Alelo. Aujourd'hui, vraiment, vous allez journée commémorative au Congolais Belé, Tozalaka Bongo sur terrain. Ce jour-là, et qui vraiment chaud pour beaucoup de personnes sur Triomphal. Les images encore, ils ont mis sous comment certains Congolais sont tombés devant Congolais au Bisso Tozala sur place, sur les terrains. Aujourd'hui, Yumuru d'abord, aujourd'hui, Ozali Moto Oyo, depuis interne, c'est-à-dire, moi je me souviens bien en 2015, tout ça, nos émissions moko sur toucher constitution, à l'interne, au Banaki déjà au Bunda. Et aujourd'hui, pourquoi pas Kozong à l'issue sur l'interne pour na Bunda Nengoza qui toujours bien avant que tu partes. Et puis surtout, ma grand leader, Namboka, on a dit que Francis Kalo, Bosoka, lobby, lelo, lobby, na ba taxi bis, na ba fula, na ba bis, na ba taxi, ba tout, ba télébi, ba bani ko loba. Ba bani ko discuter. Balingi to zonga te. Tout ça, il n'a pas soumbale ça, on a beaucoup de dibaï to kota. Communiquer à DGM. Et bimi pour preuve à l'appui. Ba communini Moïse na ba dépendant na ba to bazana e ba kotate. Donc ba lingite to kota. Zo ba rasu ni kasho ni nini. Mingi ba pesivi na bango pour na obundela mboko. Mingi ba pesivi na bango. Mingi pe ba benga di biso yo to sala ba benga ngo exil forcé. Tout ça exil forcé. Pour ça la biso ya di to zonga la mboka to buta. Na ba ninga na biso to bunda na bango en commun. Bah il que tous les leaders ceux tous les mboka to mobiliser to sala boya bazo boya mais tous les sabino to l'acheter peuple fabunda to ebi que ils a facilité population ils a facilité le peuple faye belo goyali papa na biso ba koko na biso ba telemaka to zo ka indépendance so to télémité démocratie liberté to kozwa yango te po bon talaka bato bazo kufa na masasi et bon ba kufa chaque jour. Et même ça, c'est comme la sali AVC, ba opéré ndé. Ba okutu ba na ba goma chance. So sali AVC ba kimino mbango na Kigali, na Rwanda. Après to fingi ba Rwandais. So sali awa na Kongo ba oswane wapi. Pasi, ibembe chaque jour pour ni couverture maladie zate. To finga ka Rwanda mboka muke kuna couverture maladie. To to ko kucha yango te, pour mboka zokile na ba posha batu. Ko kweza na mbongo belé. Richesse belé. Azo chako na ba poche na bango. Alors tolo bate. Tongana ebisi yoke batu bazo kufa tous les jours ba maladi o kutu mutako kufa nango te me bazo kufa. Oza na mbongo ta osala scanner. Oza na mbongo ta osomba ta aspirine ya pamba. Oleli olela yo na nani. Hein? Alors to continuer boy to si là. Mais non, il est grand temps congolais à tellement à sa conscience bazozo ba bier sana. Chadari a lobby continuité à Kabila. Il y a la Kabili, tu continues à aller Kabila Zao Sala, donc tu connais à la passe. Pour faire la mission. Pour ma pourri dauphin. Babi to tcheli bino ndakala. Pour vous en la bino à Rolia, parce que ndakala pour Kabole Batoubo. Pour toi, c'est la guide dauphin. Pour ma Kabolata quitter, pas penser bino ndakala pour Kabole la Batoubo. Vous voyez, ça n'a si quoi. Il y a lobby fait, tu continues à aller Kabila Liga, donc tu connais à ma passion. Pour Dimiango, alors. Peuple fa téléma, il est grand temps, peuple a se mobiliser, à téléma, à l'équipe sur la macacité, l'équipe population, tu vois, bah, ciao, qu'est-ce que, papa macasi, minene, mais, en un jour, à ton ici stade, bah, bétele, ma bogo, lobby à Keta, bah, moukabe, bango, le loba Keta, hein, mingi, bah, tchaki, tembe, plus macasi que peuple a ça, peuple a gagné à Kaka, tout le monde a eu Burkina Faso, tout le monde a eu, et bah, tout le monde a eu, peuple, comme là, ça amorphe, hein, au sein de l'eau, t'es bazo, kosana. Peuple est en téléma.
pour se rappeler pillage et salama na bamboka na biso pour peuple agi na nzala kande le kaka donc jour peuple a décidé à voter le bamuta kopekisa aux société parce que mbalo ba leader ba kopekisa pété hein. D'accord. Merci, honorable Francis Kalombo. Tokom Nasuka et entretien Nabiso. Je rappelle que vous allez député national, politologue, bongo, vous allez maître avocat constitutionnaliste. Parmi les députés, Mieux-Zelina, circonscription, il y a Funa. Merci de la disponibilité. Nayo, Nakosolo Labo, Kosembo, la question d'actualité. Tokom Nasuka entretien Nabiso. Mesdames et messieurs, merci. Na attention, Nabino Bopé Sarana Vision Plus TV pour la dernière actualité à la République démocratique du Congo. Vous abonnez massivement à Vision Plus TV pour la information bio. Toujours la source, comme d'habitude. Tokuta prochainement pour l'édition Monsousou. Merci à Dodi, l'enfant gâté pour la prise de vie. Au revoir.